Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka wa Ana moni pasi ya pamba ana moni pasi ya na konzamba na kobela undi matemo ana moni pasi ya pamba ana moni pasi ya na konzamba mwana mama ana moni pasi ya pamba ana moni pasi ya mwana moni pasi ya pamba mana moni pasi ya ana moni pasi ya pamba ana moni pasi ya mana moni pasi ya pamba mana moni pasi ya ana moni pasi ya pamba ana moni pasi ya ana moni pasi ya pamba ana moni pasi ya ana moni pasi ya pamba ana moni pasi ya Mana moni pasi ya pamba, mana moni pasi ya. Ngai na yoki pe mingi bazali kokebisanga soki okobomba mabe oeza na kati ya motema na yo eyebi kaka yo yebisa yokomisinga lokola sopa libala ezali eloba liseki te soki osila engagement mosusu wena tikalanga po bomoi bwa moto basombaka te naya kotika mokili se boye po elikame kote yebana te
Moulos Canto leader. motivation et ngaye beaucoup na pour les dessous na ye cochon lapin TV radio dedi bazui wapi ouais ça c'est Gary de Jano de Kwaso Paris autrement dit son taïbo soda ya mule skanto yeyo batu chaki tembe mule skanto ndi muto makambo sosola makina ni mkolo mule skanto baksel bango bakisa pondu bana poto bo comprendre mule skanto songi na ninga kini to beta monka fimbu to sa monka ke ta mikolo ba comprendre ka ke mule skanto et ça serve plus lettre de motivation ba comprendre yango ndezoya makambu.
Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezalekao info plus tala pe mona info plus otalaka